Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne Autremadi, Dikina Donekanda, on a été la Kima Fumbe en direct de la Suède. Vraiment, un grand merci, un grand coucou. Na baboni na nga nyonso ya na batoto nyonso ya Congo. Vraiment, boza fierté na ngai, boza force na ngai. Bindo bozo pesa nga makasi ya kosanya kotelema liboso kosala ba video. Bo pesa nga makasi ya kuyambaka ba appel. Bozo pesa nga makasi ya planifier vraiment tant na ngai na moindre détail pourquoi po na yeba toujours kosala nini ko gérer ta malamu pour ezala peli bakute et pa ya papa ezala peli bakute po na bato yo tofandi na bango. Vraiment merci mingi yo ozali kolanda ngai na profiter de l'occasion ko pesa un grand merci à salutations à ma grande famille partout dans le monde là où vous êtes. Vraiment je profite aussi saluer les champions de mon cœur. La paix sur merci papa vraiment pour notre pour notre soutien pour notre conseil vous allez pour apporter ngai na musala oyo je sais que et ce n'est pas facile mais de lobby de ngolo bahanga toujours que vraiment na rester sage pourquoi oui dit pourquoi vraiment merci beaucoup des gros bisous à toi un grand merci à nos sponsors officiels partout dans le monde de paix. Babino bozali ko benga ba sponsor ya sikana ya kala na pisibino merci mingi pour na soutien vraiment o bozali ko apporter le ngai ba toto ya Congo boyo kalisolo et vraiment li solo oyo ezali mini série na biso o ya réalité ya vie ndeko mwasi ayebisinga lobi la championne en réalité ya vie na ngai ezali après liwa baboti na ngai na komaki assassin na koma ko boma na koma ko enlever na se retrouva ki na clique ya mabe to koma ko sala mabe likolo ya mbongo na binde ko na ngai to kena nga malembe betela batoto ya solo batoto ya Congo li solo na ba détail nyonso enfin que to bana ko comprendre nde na lobi bienvenue na mini série na biso ezali kombo réalité ya vie to banda ko sala yango et bandozala na ba première première partie na weza déjà weza deuxième donc o ezali mini série ezali ko basé sur ndenge nini bato ba vie na bango changea na ndenge malamu bien na ndenge mabe tango likambo moko ekomela bango donc ya mwana to pesi yango kombo titre na ngo ezali réalité ya vie wana ezali bato nde bazo pesa ba témoignage na bango lolenge vie na bango koma juste pona situation moko boye ndeko mwasi apesi lisolo alobi akomaki koboma bato tango baboti na ye bakufi topesa ndeko mwasi oyo kombo nani topesa ye kombo nani topesa ye kombo Ana ndeko mwasi alobi la championne ngai papa na ngai na mama na ngai tofandaki na ndako na biso ensemble na baleki na ngai 4 pesi ngai sali 5 papa na ngai azalaki mutu likolo alingaki basi e kosalaki papa na ngai azwaki maladi oyo ya 4 lettres papa ya Ana azwaki sida tanga azwi sida bande kofanda na lopango ya famille ya papa ba Ana donc lopango akoko ya ba Ana nde bande kofanda bango na mama na bango papa pe atungaki mwa ndako ya mwa munene na lo ba 3 chambres salon quoi moi bon je peux dire appartement batonga osika bango bande kofanda ye na mama na bango na bande kone 4 na ye moko isali 5 plus mama na papa 7 personnes papa na bango aye kozwa maladi ya sida tant papa zwi maladi ya sida papa belaki penza mwa mingi tant papa belaki mwa mingi batiraima ezalaki pe pourquoi parce que mama ayebaki pe déjà que non mobali nazo bela sida abie moko yebi mibali ata sosala mabe avoaka na pasi alobaki te mwasi na ngai za pour rien ngai nde mutu natambolaki ngai nde mutu nasalaki nini nazwaki maladi te pourquoi parce que ngai si nakolaki ntango papa na biso akufaki ngai nazalaki na 13 ans tonde koyoka nde ezolobamaki non papa akomaki kobima na tantine moko boye awutaka lunda tantine wana awutaka lunda
ayaka mbala liboso ale toye koyoka sango après kaka ke akufaka kuna akufaka na maladie ya sida pourquoi parce que na balabolo to ande kofanda na eza pe na bandeko mosusu pe baya mosusu pe bazalaki kuna na lunda na ye tango moko abimaka nda lobi kete yaya wana kufa na sida nde sanga kuma ekotambola kete lokwa tanti wana bimaka na papa na biso seke papa na biso pe azana ngo ngonga pe lekaka penza mingi te papa msa ye ko banda ba manifestation malade mais tango famille ya papa ezotelemela mama msa na ndenga koloba ke no mama na biso ye pe nde mutako yoko pesa papa malade etu papa nda koloba tate kete botika mwasi na nganga nde mutambe malade te aotika kaka famille eloba ndenge ekoye koloba ti papa na banga yeko bela papa sale nini akufi tango papa na banga akufi famille ya papa na banga bamona kaka mama na bango nde mutamemaki malade babengani bango na lopango ya famille parce que ndako wana ezalaki ni ya papa na bango ezalaki ndako ya koko na bango ya mobali koko mobali bazalaki na bana ebele donc lokola mwana papa na bango akufaki bande koyeba te soki mama na bango nde mutamemi maladi oyo ebomi mwana na bango esali nini bakendaki mama na bango ekokende na lopango pe ya famille abikuna la champion na kutu papa na biso tanga azalaki na maladi balakisaki ye bolingo mama na biso eloko ebomaki pe noki ezalaki souci pourquoi parce que bandeko na ya mama na ngai la champion na ba maltraita mama na ngai na ndenge kosakana na biya ya ba maltraita mama na ndenge nini abiya ya esika ngai na mama nsoto ande kola na bandeko na ngai na chambre kuna babima batikela biso esika mama na biso afandi ata bana lemsu bana batantini baza koya na bapusana mona muta kobenga mwana na ndenga kanda c'est comme si bango bando kanisa ke sida ngo ezalaka ta so ebolekani ka boy ozu yango donc ekomaki penza malamu te la champion donc ozomona bien kaka te bien te na ndenge ya malamu to kolinga te ezalaki pasi komona et puis mama na biso andaki vraiment kolela ndenga kotika bana ye mukie kolela te ba papa otiko kufa nga zaki na 13 ans maman misa boti biso 5 donc ezana baleki na ngam so bazalaki na se ya 5 ans donc tozalaki vraiment bana mike mama koma ekolela na profiter et puis bande kwa mama bon maman wa boti mama na biso esi akufaki baboti papa na epesa akufaki donc itikala ka bana na bana vraiment na basi bandeko donc basi ya banoko bazalaki pe wana donc comportement malamu te kolobela mama na bango kochola balinga tate ke mama na bango aleka no beta sala nini te esika nda kofanda balinga tikala kaka wana ay mama na biso abela makasi la champion mama biso tanga beli makasi na yeba mukolo moko wana eseleki donc akome na 14 ans mama banga benga ye abenga ana yaka kotika ngai tokende na menuisier moko ya quartier na bango azalaki wana ana simbi mama bango na liboko baki malembe ti pas menuisier bakome pas menuisier mama ba ana okende kosenga menuisier parce que menuisier wana azalaki na baneti ya quartier bakola na ba mama na biso bana ba mama ya ana tango bazalaki bana miki abelonga na ye kosenga yo kaka na présence ya mwana ngai na rasi oyebi ke oza maladi abitenga na yebi ke na maladi na yebi te kwa maladi bisi na maladi ya sida mbali na ngai atikelaki ngai donc ngai pe nde naza boye naza kokufa libota na ngai eza nango na mbongo ya kolela ngai te yango na ye kosenga na yo mokolo koyoka ngai na te zolo na ngai likolo eloko koyi kosala mpona ngai ezalika osalela ngai cercueil eza nango na besoin te ezala soki kitoko ndenge nini mais osalela ngai kaka cercueil mpo libota na ngai etungisama te kosala nini kosomba cercueil la champagne attend maman na nga olela na présence aoloba bongo na présence na nga nazali na 14 ans mama na nga maya miso etambola nani menuisier wana atikalaki diba mama azalaki oblige kotuna ye mbala mibale est-ce que oyoki makambo na yebisi yo abisi nayoki makambo oyebisi nga opromettre ngai akamwaki azalaki suni eloka koloba te mais asali nini abike wi na kosala soki ezali suye nango na kosala yango nde tozongi na mama na biso kwanaki tozokende ndako abi bake na 5e parcelle na bango abi na 5e parcelle ezalaki famille moko ezalaki na bazalaki na bayas bazalaki na mwa de yas na bango banda kosalela yango transport mama bango akota toki atuna soki mama azali kolonda koko oui mama ndako bazalaki babengi ayebi ndenge nini lelo yo kotala bisa bia na ye kotala bino me na ndenge penja ya sengo te na ndenge ya pasi nayebi ke wana mama ana zwi parole bina yebi ke ezali biloko oyo eza biloko esali na boka bato ekoki kokufa lelo bente lobi me nalingi nasenga okao mokolo na kokufa ke mituka na bino eza kaka na eta ya malamu
asengi ka mutuka moko bopesa ngai yango po bakende kotika ngai na dernière demeure na ngai. Alobi mama wana azalaki choqué, abandi na mama tanga ba mama mso tanga andi kolela na mama voisine wana pa bandi kolela. Datuni nini lisusu ya lobi pasi vraiment na lingi te libota na ngai bimsata 1 kana matanga na ngai. Na lingi te pourquoi parce que pe bazana bango na mbongo te. Na lingi te ke na za la charge na bango bana nga baza mikie soki ba kosunga basunga ta bana nga mais na lingi te ba sala ba dépense tang na kokufa. Mama na lobi na okokufa te nzamba azali abite na yebi ke nzamba azali mais na lingi o promettre ngai na miso ya nzambe pe ya mwana na ngai. C'est vrai eza biloka mokilo ko kokufa mais soki ke lelo nga na kufi mituka na bino eza na malamu bopisaka mutuka moko na singi mibale te bakotisa nga bakende kokunda ngai. Na wuti kune pa menuisier mama ba ana obetela siko voisine lisolo na wuti pa menuisier andimaki osaila nga cercle yango na ekosenga mutuka. Mama na lobi siku na osani yaya na osani mais okufa te nzamba bilisa sida donc ameki kote ya lobi sa problème te mais oka oke kozala ndenge wana na sengi bosunga ngai na ndenge wana. Nde ana aji mama na ye bakei vraiment nzote komaki bien te abi la championne tana otambo na mama na ngai bato ba otala na balabala ba otala po mama zale pe mwasi kitoko bazotala mama komi kotambola neti malembe car dans omona mutu penda force eza lisote na nzoto tokoti wana boyetu tokoti na lopango quand tokoti na lopango baotala biso na ndenga malamu te la championne mama na nga soki bandeko ne balakisaki bolingo ata alingaka kufa na tango wana te me barejetaki bakomeki kobanga neti akocontamine bango bakomeki kobanga makambo ebelebele surtout ntango mama akomeki kosala diarrhée donc ezalaki vraiment pasi na ndenge akosakana te donc ezalaki ata problème mpo sokela mama na toilette mpona esika bato nyonso basokolaka bakobanda koloba abi surtout mama leki na biso o alandi mama akobanda koloba okende kozwa malade na soki wapo ya kopesa bato nga naza na bana nga mike nalingi problème ta kobanda koloba donc kotia na mama mal à l'aise mama anda ata koreplike te azotala kutu neti kutu azomona te bacousine bandeke mosusu bakoyaka wana na lopango mona bazoloba baobi ke bozotala bato baotonga mama na bino bocomprendre ke te baolobela mama donc ndenge wana mama mpenza akondaki na ndenge moko koyeba te na souci aotika bana na souci nde libota na ye banda ekotraite ye la championne batika ngai na remords moko na motema oyo ka nzambe nde ayebi abi mama na biso pasi elekaki pasi vraiment elekaki pasi abi mama bango abimisa chaînette apesa inga kombo batoto akomumela bosani kombo wana na bambo na biloka mato ya bambu ya dernière qualité abezalaki ya minene apo bambo ezalaka ya mike na wana ezalaki ya minene nde ifalaki ende koteka yango mokolo ya kokufa asomba libulu asomba esika oyo bakotia ye abi mama pona nini abi oui oza mwana nga liboso sokoli abi yo moko moni bandeko na nga nde bazoloba nalingi te mama banga boya kipenza keno lelo soki ya kufi bandeko na ba contribuer poka parce que bandeko loba atikala ekona na libala ngo te pona nini kasi soki kekona ndake ndeko za maladi siko ye so na mbongo ya kokunda te mutu na kufi te la championne bazoloba makamba ndenge wana lisole pesinga mawana passe pourquoi parce que ana tanga oloba aolela ana oloba zolela eleka bambula lelo aza na 34 ans azo se retrouver na Brazzaville mais azolela azobeta lisolo azolela abi famille ya mama bayebaki te baoloba bayebi te ke mutu ana passe abi imagine toi yo moko lelo abilelo naza na bana na mona bana nga na otika bango mukie ali na se retrouver na maladi ali libota nga babanda koluba makambo moka malamu te pasi penza ali mama na nga souffra moralement vraiment libota ne sunga ete surtout bandeko ne abasi bando kansalem soki mama leki ubenta kosoli akopesa bango sida donc na ndenge moko koma okolinga te okolinga te donc bapesaki biso biloko eza kaka oya biso basani na biso bakopo na biso na bakiti tozali na droit te surtout maman na biso azalaki na droit te biso pe ba c'est comme si le quoi bozo zala taché na maman na bino yenda zo sala nini aopesa bino malade
bana na biso surtout ba oya mike ubi bana bango ba yokaka na bango te bana ba yokaka te ata bo pexi bango ba olingaka ba kendo sakana na baninga tango ba ko sakana na baninga bozo mona bela champion nde ba mama leki nde ba mama kulutu ba obenga na bandeko na bino pourquoi bazo kansa kete lokola bazo za nyoso na mama na bango akoza maladi kuna ba ya ko pesa bango abi mama na bango akufa za na 14 et demi donc mbulo oyo mama banga kende ko senga cercueil na mutuka akufaki mbolo na te akufaki année prochaine juste quand ne bandeli mama banga akufi na février ya bandeli année habita mama ya bisa kufa abila champion bandela mama na ngai te mama na ngai bembeza ki lokwa bemba soso matanga te balela mama na ngai te abi mama na banga kufa na ba 23h abi pema penza pema mama komuta boy na kena bengi mama kuluta nini kasa za malade mais avec yo ya quand même atalabi non ils ont un problème taza na malade au moment ndo sala ba réussite amungu mona penza ki leti suki ndenge nini mais nzamba sali grâce ka ndenge wana abi mama kuluta mama zo pema malamu te aya kimbala moko te loko za déjà na pourquoi batu bakota ki déjà aya tali kasaza na maladi asa maladi azo pe mana normal aloba on ndenge moka malamu te ngana za na 14 ans et demi ani wana na koksa 15 ans baleki na ngai malgré bazalaki bazo comprendre pe kete mama pe asa maladi mais na likanisite ke butwana nde mama mso alingaka kufa to fandi kaka wana mama leki tanga yaki mama kulutanga yaki kotala ezalaki na baneti alobi neti ba 19h 20h nde sikoyo courant pe ezalaki nango te courant ka ndenge kendaka na courant ntango ekei eye kozonga neti 1h30 bameki mpe kolala avant minuit mama na bango asali nini akufi abila champion na mama na nga akufa balela ete ebemba soso mutu aye kopangusa mama na ngai mama na biso azali voisine moko ya mokolo mama moko ya mokolo ya balabala nde ayaki kaka abongisi mama na biso ba pesa te ke o ni bilamba o munda ta ndenge ezalaka bina zoloba poka parce que la championne na yebi noko na bisa utaka Équateur ayaka na maladi tanga kufaka boka peke batu ba olela bazwi basali nini bazwi ebembe bakoti na mort etamba sala ka programme matanga mais ngai mama esali mandenge wana te kaka esika lalaki wana esika bande ko China salon la championne kaka esika bande ko China salon tango mama na ya bongisi tango mama sa kofi na ke na ji couverture oyo mama na biso azalaki non tozalaki nango na zipi mama na ngai mama komaki tellement okoneti mwana mukie alobi elongi lokola na alobi lokola liboko na nga boye nde elongi ya mama na bango ekomaki abi omoni liboko na ngai la championnat cheto to sona kamera abi omoni liboko elongi ya mama na ngai ekomaki mukie boye donc omona kaka couverture mais muto amoni na kalali na kati kuna omona te mwindo penza mama penza abibaki nzoto donc on dit mateke ye mama kufaki avant minuit tango etani nazo kanzela msuka ndenge ezalaka ba romema ndeka tango noko na bisa kufaki te tango etani bato bayebaki te na quartier wana baye koya pe ndenge ezalaki kaka bakiti pe te ke baloué bakiti la championne baloué la mama nanga bakiti te mama nanga balela lokola soso donc ya kotelema kaka o soko lingo miyeli na kiti kaka yo ke ndenge ezalaka programme matanga ya mama nanga salima te tango nani meniza yo kike kuna lopanga na bazolela nani akofi boy na tongo wana pe tango baye basalelaki mama eloko moko penza ya mwa bien yaka ya libaya soki ezalaki nango libaya me basalaki yango penza kitoko asalaki yango na motema moko mama oya voisine wana pe ayaki ayebisanga bike yaya programme eza ndenge nini babengi nga kutu bazwinga tina epa na bango na ndako na bango abi mama basali na bango programme te nayebi te nga nayebi te peut-être sona ba mama kolutu na banoko ngai nayebi na ngai te basali programme te abila champion tofandi pe toza kotala tongo etani 8h 9h 10h mama lokola atekaka apesaka mwana ateka bijou na ye atekaka mwana azalaki na mwa mbongo
ok ayebisi voisine pourquoi parce que c'est le maman na bango ayebisi voisine fala pesa moto kabikete naza na mwa mbongo pona osomba mabele nde voisine siko azwi mbongo wana aye na lopanga ba mama na biso atuni siko bosali programme mantanga ndenge nini mama leki na biso amutema mabe ande ko soignisa mama ya nyonso lobi ki yo to sala biso programme te po biso to na biso na mbongo te to zoyeba te to banda wapi to zonga wapi foto kende na famille mobali po bango basala nini balela bakunda mwasi na bango po maladi bango nde muto basali nini bapesaki mwasi yango lelo akufi nde basalaki démarche wana soki bakendaki na famille papa soki pe bakendaki te na yebi te na moni kaka oncle na mbongo azoki ana kendaki pe asali démarche ya libolo croyant que l'aime ce que non bazo que na maman na morgue basala ka ndenge ezala après balimisa mama balela bongo bakunda te abila champion 12h 13h programme okende kokunda mama na ngai abi mama na nga bakunda lokola soso programme benga kokunda ya sona lokola ezalaki bakotisi mama na cercueil biso bana na eto kendaki abitalaka yas abi nzambe merci pourquoi parce que papa nazaki motema malamu bapesaki bayasi na bango mibale bango mpe na mutuka na bango mpe ya nini ya o bazalaki nango ba RAV 4 wana baakompagnaki mpe bango bakendaki cimetière mwana oyo na bandeko na ye bakotaki na RAV 4 ya bavoisine les restes oyo ezalaka bana quartier mwa famille bakendaki na yasi abina soko bimaki na tongo oyebaki te na balabala na bato mutakufi tango koya na poka bayiso déjà ke no bakendaki kokunda abila champion na mama na nga balela ete mama na nga balela ete lokola soso no mu pena ke no mutu ebemba soso matanga te abi lokwane travailler ngai et lokwane travailler nga na koma ki rebelle soki ba lobi na oyoka te donc na koma soki na bimi na nga na ko bimi na ki soki pe na kozonga malamu soki pe na kozonga te malamu kaka na yeko kutana bato mabe eye lokola cop abila champion biso ozalaki bato toza ko enlever bato ana lobi toza ko enlever bato na taxi ofani na kata omoni taxi ndenge yaka yo moni mwana mwasi na kata obike tika na kota nzoka ba enlever yo musala bande ko sala yango wana abi c'était tout une écurie ekiri ya kosala bato mabe baboma baviola donc baenleva nyonso abi nakomaki na motema mabe abila champion yango nga ntango namonaka bakulu na basimbaka machete bazopapa bato mwana oyo azwa bolingo akosala makambo wana te ya toujours une histoire derrière baagissement ya bato abi na nga nakomaki motema mabe tokome ko enlever surtout loko abiso tozalaki def bazalaki basi mbale ne kiri wana siko bakome ko utiliser abi bakoka ko nuela msusu 3 taxi batali kaka ba ciblé yo zo canceler msusu ke ba victoire te ozo kenda o tenga na okende to ba par exemple na okende pen ale basali sine kete bolo babo okende pen taxi ko ya pen tango tali pe lobike ezana mwana mwasi na kati tango koti wana ba lever yo bakobotolo bakoyiko botola sepe mukwana balubi basepela basala nyonso bakolinga abi komaki mosala na ngai bakope ezali koya meme ti omoni ke ote yaka omoni fi wana azobima na mobali nanga nalingi kaka bocheka Gillette Nelo la championna toko enlever mwana mwasi wana totie pe Gillette Nelo abi nazalaki suna mawa ya mutu te nazaki suna maya mutu te na komaki motema mabe réalité ya vie na ngai yango wana natikala kokanisa te ke na vie ngai na koyi koboma mutu natikala kokanisa te ke ngai na ozala esika baobeta mutu baoboma mutu mais baliwa ya baboti na ngai ekomisaki nga motema mabe liwa ya baboti na ngai ekotisaki eni kati na ngai liwa ya baboti na ngai esalaki na koma sans pardon habitant toza ko enlever baninga basi omona muninga azolela yo oza muninga oza na muninga na mwasi pardon naza kutu te kuna te tanga olela bongo ezopesa ngai sokanda so tolobi bafuye la championne na kofuye yo esika tele msusu ke obombaki mbongo te kiloko soki bango bamoni te nga na omonde si s'agit na kitiso petite kilote na yo na ko kitiso petite kilote pona talelo nyesa na kati abi motema mabe ona komaki nango abi leki ya mama na ngai yo amoni seki mama na nga pasi na ko ndoba kete bana na ye ba yo ko zo sida eto abi ande ko kende braza ande ko katisa braza abi mukolo moko na salela e programme na bi ye photo beta ye apa ko beta ye photo sala nini to botola mbongo na ye wana Quand mama leki na bimaka tongo wana asina deja baninga na ye ayebi transport ifala zwa taxi eye ebelela
na direction sika mama leki ande kokende ye pa kota na kati abila champion mama leki na ngamoko leki ya mama na ngai na lobi ye tango bokobotele mbongo il faut bolongole bilamba nyonso botika ye ni azonga ndako ndenge wana. Et puis faut bozala kanga na bakoti wana botala eloko nini kosalema ntango bokolongole bilamba ndenge wana kozala ndeni bakanga ta ndoki babeta ye baboma abila champion na motema nange ekoma na niveau wana ya kosala mutu mabe po ye penza anyokoli mama na ngai alelisa mama na ngai azalaki deja na pasi me asunga ye te azotya lisusu bambandi na pota ya mama na ngai. Mama na ngai bika azotika bana ye me ye kolobaloba natuni na bisiko na age ozalaki na age ni abila champion na mama na ngai nazalaki ata na 18 ans te nazalaki na 18 ans te na bandaki mosala na 16 ans et demi nazalaki na 18 ans te. Mama leki na bango akenda asala programme alamuki na ntango po akende akatisa brasa kosomba biloko na ye amata na taxi ya mabe ekoma kuna pesa mbongo bafuye ye babotoli ye mbongo ntango babotoli ye mbongo bandi kolongolisa bilamba longola sino tokoboma yo balongolisa bilamba nyonso ale fi oyo ekiri wana azwi bilamba na bakoti na mutuka bademare lokola compagnon na bango alobaki nini fo batala qu'est-ce qui va se passer bazalaki kaka moko na bango azalaki kaka tutoto wana tala ntango batongo ekomi kotana boye tala kaka moto azangi bilamba omona ndenge kokende te mutu moko abelela ye ndoki ye mama leki bana bite naza ndoki te bayibi nga nde mbongo balongoli nga bilamba naza ndoki te tala esika nafandaka adresse na biso yango oyo adresse na biso yango oyo bobenga mobali na ngai nimero ya telefone ye yango bobenga bandeko na ngai naza ndoki te nabimaki na tongo baleve ngai nde balongoli ngai bilamba babotoli ngai biloko nyonso nazalaki nango yango botikali boye tala bato la champion tala bato ntango baye koyebisa ngo lie nayoka mawa nasepela abi réalité a vie na ngai yangwana liyo ya baboti na ngai komisaki nga motema mabe komona mama na ngai nde nga azokufa na kolela na pasi mama na ngai akufa bakunda ete lokola soso tokendaka todeposa ye na cercueil yo mwana quartier asala na mutuka o voisin apesa baluwa ni bakiti ni ata ndenge ezalaka otiyuka fo bente balambi te bakuzon bayaka nsima nde ezalaka famille eza monene bazoya nde ya kokamwa bino boza mpenza bana mabe vraiment matanga eza na famille ata koyebisa bato te bosuku biso tokosala ndeni eske moto apanzaka sanga matanga ye moko tofandaki tozwaki likambo bato nyonso to bayebaki sanga mama na retard baloba na ndenge malamu te ndeni bokoki kozwa likambo na famille sans bosignale bato biwi ezalaki mama na ngai bakunda ye lokola soso abila champion na tosasa toboma na oyebisa oke na boma bato soki kope balobi ko éliminer to eliminaka sans pardon bato mingi wana bazaka bato bakutana ba problème pasi bayai pa papa kunutu bayale msu na Kishasa banyokola bango bete bapanga bakufa babengana bango donc mingi zaleka na kiwana bato bapasa bazana bapasa bapase moko très difficile yango avant ko juger mutu il faut yebe loko ni nakutana nango yaya vie oyo ezaka nango compliqué vie ezaka na ba surprise nango eza raison te ke po kutana loko apasi po koma assassin ma chérie eza raison te excusez nga pourquoi parce que faut pena loba na pesa pe moi commentaire na pesa pe avis nanga c'est vrai muté mezoki c'est vrai oui mais vraiment c'est qui raison ya ko boma ya ko violer ya ko kata batu ba pota pourquoi parce que maman kufa ki na ba condition wana. Tu vois un peu. Donc c'est ça. La vie est indignement. Sinon, batu nyonso balinga ba koma ba assassin, ba nyonso balinga ba koma ba jango parce que mutu akotanga na problème o elekela kaye. Mais ba problème na pesa ba biso occasion te ya kosala nini ya kokoma ka ba assassin. Ndeko mwasi na kombo ana lobi akoma ikoboma batu. Akotaki na ekiri ya mabe na groupe mabe. Banda ko yela bango ba marché. Ba makango baza ko éliminer basi. Basi bazo éliminer ba makango na bango ba makanga mibali na bango donc bato bazana ba compte à rendre na ba kopa mbongo esimba kite abiva mais eza monde mususu moto wayela bino penza kope boy soki bobomi boko zwa boy to ko boma sans problème bobomi pe bongo bo sundoli soki wapi ndenge zalaka bobomaki par exemple na lemba boko ko bwaka na matete. Pourquoi? Parce que tozalaki na ba mituka to ande ko louer donc boko sala opération na bino sans problème abi oui mama leki na biso tango babotoli bilamba ndenge wana bato pe baye na ntongo naza ndoki te apesi adresse batama bazangaka te baye pe baye otika ye na lopango
na ye wana okuta aza kolela azolela fandi aza kolela azobeta lisolo nde bato akutanaki na bato mabe me ngai nde mutu natindaki ngai nde natindaki a cause ya comportement na ye mutema mabe elekaki ndeko naza maladi alobane na tongo alobane na butu alobane na nini mabe pourquoi parce que ye nde mutu akontribuaki mpe pour mama na nga kufa noki likolo ya susi yango nazongiselaki revanche wana ke babotola ye mbongo mpe babotola ye bilamba nyonso mpo bakanga ye ndoki babeta ye ata baboma ye me azalaki na chance pourquoi parce que babetaki ye te na bi ayaya nzambe atiaki ma na motema na yo c'est vrai c'est pas facile mais ça vaut même pas la peine ya kozala na kanda ti na niveau wana ndeko ana lobi liwa ya baboti na ye komisa ya assassin babeta kope moko ifale baboma mutu babomaki pe selo bango babomaki ezalaki bacompte à rendre ya mbongo bacompte à rendre ya mbongo bapesi bango kope ke non il faut bokitisa mutu intel baye basali pe kope na bango bamemi pe mutu wana pe bien parmi bato bazalaki kosala ekiri ya baana garçon oyo azalaki commanditaire wana garçon bakendaki koboma ayebaki ye babeti masasi omoni na panique wana omoni ndenge ezalaka na groupe bato mosusu balingi baboma bamosusu balingi baboma te oyo no lokola tozwi mbongo na biso totika toboma te mais ye lokola esi alingaki mpe azwaki mbongo abeti masasi babeti garçon na masasi babeti garçon na masasi mais esali nini esimbi te ezwi ye me ebomi ye te batiki kaka wana azosenye bapakaloka ndeko kosenye moyen mpe bazwa bakotisa na kati ya mutuka eza te batikaki kaka wana bayebi kaka kino akufi batali tele babia akufi nde bakimi bato ka bayaka wana baye ntango bamoni bamemie na hôpital ntango bamemie na hôpital babotolaki mpe eloko tasaki na portable ntango babengi mwana mobali wana avant akata motema atangaki kombo ya garçon oyo yamonaki na groupe baana lokola atangaki kombo na garçon na groupe oyo amoni na groupe baana esalaki nini famille na ye eyebaki mpe garçon yango bake balukela ye babimela ye na ntongo moko bomonika ndenge ezalaka yo oyebika keno nasali cope na ngai cope esali nini esimbi babimela yo na ntongo oza kosatendre même pas bakanga mwana mobali wana ntongo bakanga mwana mobali wana nde asala nini atanga bakombo abila champion anafandaka bona lopango camarade oyo ya mwasi tosalaka bacrime wana aye alobi ana monde eza boye fo tokatisa braza pourquoi eyindi bakangi entele mpe atangi bakombo na biso donc kala te baoya koluka biso nde atika baleki na ye 4 bakima bakatisa na ngamba braza esala bamikolo donc tozoloba histoire eza ya plus de 10 ans la fille aza na 34 ans sikoyo maman na bango akufaka azalaka na 14 et demi donc bozomona quand même ke ezalaki vraiment temps molai oyo asalaki mabe ti bayaki koboma mutu oyo atangaki kombo ya mutu ayebaki lelo la fille aza na 34 ans aza na braza na baleki na ye nyonso abalaki nani abalaki mobali moko ya malamu me mobali yango azalaki na zuwa mokolo moko abeta ye la fille azwa nini azwa mbeli atia mobali na likolo na biso na biso soki omeki isu na koboma yo lelo soki mama na nga aza na mabele eza koza mobali eza koza papa na biso soki osimbi ngai mokolo mosusu na koboma yo loko ezalaki na mboka mopaya epu mobali yango azalaki mpe na mwa situation malamu asalaki nini adefandaki ngai mpe bakenda abilelo na koma mama ya bana mais nzambe na mawa na ye asunga ngai maleme nakoma kobondela me ndenge nazobetela lisolo boye nazoyoka pasi yango nalandaki histoire ya réalité ya vie oyo elekaki liboso wana yango nabengi mpe napesa témoignage na ngai ke liwa ya baboti na ngai ekomisaki ngai assassin nakomaki koboma bato kanda ya komona mama na ngai kokufa na pasi ebotisaki motema mabe kati na ngai nakomaki koyina mpe koboma bato yango soko moni kuluna eza badire ya ana eza badire ya fille ya pesi lisolo abi soko moni kuluna otombola lichette okata mutu sans froid il soko tali na se wana omona kaka eza soki ba viola ete seka leka na situation moko ya pasi oyo esalaka ke mutu aza esu na mawa ya moninga na ye mutu te yango nga na ye kopesa témoignage na ngai ya réalité ya vie nazalaki mwana moko nakolaki malamu nakokaki jamais kosimagine ke ngai un jour nakoki koma assassin ya koboma bato mais après liwa ya mama na ngai nde nakomaki koboma bato ma chérie tika nzambe na lola apesa yo kimia nzambe na lola asala nini
alongole loko wana. Pourquoi? Parce que oui, ils ont raison te ma chérie au banako boma bato, ils ont raison te ki yakotia mobali na ombeli na likolo. Pourquoi? Parce que abeta ki c'est vrai, il n'a pas aussi droit de te taper, mais ils ont raison te yakotia mbeli na likolo. Bon soki peut-être okata ki ba nerf. Ou bien te mbeli ane kote ki nesika mabi. Monte ki eni wane ko kotisa o prison pe ke ko lukela o kufa. Obi lelo za mama bana, tango mona bana ya ngonde sala ki mutema na yo échangea. Ndeko amonsa lobi les jours ya bota ki mwana na ye, tanga pousse mwana, tango batie mwana na tolo, eza lokola libango ezalaki na ngona mutema, esali nini ekwe yaki. Vraiment, ma chérie, Nzamba Pambola yo, pour la histoire na yo, je suis pas là pour te condamner, mais na koyeb sa okake, pas problème ils ont bateau. Et ça la teke pas problème de ça la keto comme méchant ou bientôt comme meurtrier. Non, vraiment Nzamba songa yo. Et puis merci beaucoup pour l'histoire yo pesi la réalité ya vie na yo qui tant wa boti no ba kufindo yo ko comme assassin. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup pour la bino ba obolandinga vraiment beau teninga regarder parce que je vois na commune à 35 minutes na invite vraiment ko sala ba vidéo ya ba plus de 30 minutes. Mais les solo na nga na silisango kaka na boyi ba de première deuxième partie pour na histoire ya réalité ya vie ya ndeko ana. Merci beaucoup vraiment, c'était bel et bien la vôtre. La championnat Dikina Donekanda. On a été là. Kema Fumbe. Tokutani, la troisième partie, il y a mini-série Nabiso, réalité à la vie. Bye bye.